Oui, bon, maman, papa, il y a des balles. Maman, moi, tu n'as pas à te voir pour ça la paiement. Quand tu m'as encadré, tout ça la paiement, il y a mal au tout le monde. La fois passée, tant que il y a des balles. Bonne santé. Ok. La fois passée, tant que il y a qui, les alaks qui brusquement par rapport à la directive Ndenge Dekoana à Sengaki. Le surprenant du mari, mais cette fois-ci, tant que ça la bacha, l'information qui est toujours là. La fois passée, tant que y a qui, des comos librement, j'ai expliqué qui, parce que Bazaraki a par rapport, il y a maté à autre chose en internet, va comprendre que les seigneurs qui sont pas veuves, orphelins, pas pauvres, il y a un librement, maman a touché. Atindaki oya kukai kotinda tuyaki nango la fois passée ndenge tochaki vidéo wana na internet ndeko mosusu mpe atutisamaki alobi frère Fortune malgré numéro ya mamari ezali mais atena compte ya baréalité mosusu oyo toyebi mpe ya baorphelina tosungi en tout cas nga na kosepela yo kaka oaccompagner oyo biso todispose pour que ekoma wana. Dans la Bible, il dit toujours que tant que le beau comme moi c'est petit, il y a un balai et il va te. Il y a un pasaka comme maman, au moins on a ban amitié, boye mouté malaépé et tout ça maki. Le beau l'a dit à autrefois moi soso yaki, soukali, huile, atalaki par rapport à ban nini oyo courir dans les besoins. Il y a un moni à disposer 25 kilos ya masango et puis des sacs qui a foufou. Le beau la ban a pas amitié, nous sommes sous la kenara. Classe Pampex, et puis papier hygiénique. Donc, juste autour on a fait un délai, il y a le PLVT, tout travail en transparence. Dans des oiseaux sur l'image, ceux qui lui l'ont ezali, ceux qui lui bon délit, voilà pour tout n'a pas ceux qui te prêtent aux angatés, et puis les lots sous sur bande la repère sa numéro. Parce que tous ont mal compris, pas à battre délai, puis bah on a dit ça mes frères, pourquoi ceux qui bossent à l'action, on a beau médiatiser un mot. Naza ko insister ngo na miso ba ndeko nyonso ke mbongo wana euti na ba poche na biso te. Ko tant toza ba na nzambe tant toza ko sunga tokoki ko beta kelelo te. Loko na mingi ya bandeko baza ko penser na bino baza na mikili ya poto ya ngwana biso pe na cadre ya transparence. Et puis ko lakisa bango ya solo ete bana ngo toza ko sunga o botindi bango yeyo e oza malamu ya kozwa ba image ya kotindela ka bango donc mamari oza na na maloba. Solo, papa Fortune, papa Nani, Médard, papa Trésor, na biso, na sepelisu mingi. Vraiment na acte oyo bato a bonne volonté, bato sana na tina ba orphelin oyo abandonné. Vraiment oya kosunga ka bango na biloko kolia vraiment. Po yango nde sala ka biso pasi. Ko biloko zangi bana oyo baza ko na mawa. Mais tango biloko yebo baza na esengo. Tike pe se wuta mama wana to tata wana to songolo pakala wana samba mona ye. Amona ina misala malamu to sala. Ça c'est la vraie religion pire et sans tâche. Consiste à assister les orphelins et les veuves. Dans l'assistance oyo, biso bana na na biso. Donc to pesi merci mingi. Apambola ba oyo bazo ko contribuer, ba bazo soutenir œuvre ensemble. Pour Nzamba le bete travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, car votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. C'est qu'il y aura une récompense. Nzambe a récompensé bango. A récompensé bino ba votre médiateur entre bango na biso, biso sungala biso la transparence. Vraiment Nzambe na mona bino, Nzamba sala la bino minene et qu'il vous accomble toutes sortes de bénédictions pour na œuvre oyo bozo sala. Nzambe vraiment zo se prendre. S'il vous plaît, ma maman encadrée. Merci, merci Jésus, merci, merci Jésus, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus, merci, merci Jésus, merci, merci Jésus de tout cœur.
Nzambe merci. Na acte Nzambe enzomi la qui à travers le monde. Alors que Marie, ne vous inquiète de rien. Ne t'inquiète de rien. J'ai un grand nombre d'enfants. Je t'enverrai des nations que tu ne connais pas. Des nations qui viendront te soutenir pour mon œuvre. C'est vrai, vraiment, Dieu ne ment pas. Akosaka. Abonganaka. Alalaka. Nani? Yes. Wabe. Amotema. Tobeti yes maboko milolo kelelelelele. Des rois. Amen, hein? Amen. Merci, merci. Na vraiment kaka Nzambe, toujours na kaka Nzambe. Na tout côté qui ango. C'est lui le pouvoyeur. C'est lui le consolateur. Il nous console à tout moment. Tu sens les papiers géniques. Tu as ce que tu touches comme des foufou. N'a pas gagné. Ah, quand tu as ton goulé, monsieur, quand tu banana na dîner, na moi foufou na bas, bébé soupe. Il y a moi na nyoyo. Allez, nous sommes allés nous ça sonde qui vous a assuté la foufou de sang, bisous toi hier bango. Il nous fait au-delà de ce que nous devons penser. Quand tu peux s'entendre, merci papa, papa ça na ngoma mukuse pour nous wana ayoka ke solo to kumisi epe to peso merci pour la maman wana susu oya sungi ezamba liboto mo suka te ça va continuer ko approvisionner yé parce que c'est lui qui ouvre son bon trésor que personne ne peut fermer. Amen. 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 Toka bon de la bonne comme les frères. Alléluia. Papa to peso merci. Donc, commission, nous les mettons dans les responsables. Nous les mettons des esprits. Les pères de les c'est toi le pouvoyeur, c'est toi le Dieu de toute chair de cette terre. Merci à vous aussi, pour soutenir pour venir en aide dans la base la paz. Zambe tout le monde est dans parce que toi tu connais les processus de l'État. Parce que le Messie te vient de toi, papa. C'est toi qui bénis. La besoin ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. Ça vient de toi, c'est le Dieu, le Créateur. Ça, c'est le bénir. On va te soutenir, chef de Dieu. Parce que le Messie bénira, tu béniras. Ça me dit que ton bon trésor, Nzambe. Oh, toute la bénédiction, Nzambe. Va mon amour, va pas le savoir. Physiquement, matériellement, financièrement. Va pas le savoir, Nzambe. La toute la mauvaise façon pour continuer la effort national. Nous y a un Nzambe, moi, ça va être papa. Nous allons faire le monde de papa. Tout le monde se pose à nous. Car il y a une qui me pose de pouvoir. Et que 1000 ans est un jour. Donc il y a quel exemple qui n'existe pas. Il dit des mots et des choses arrivent. Nous allons pour la banque. Nous allons pour la passe. Nous allons pour la banque. Nous la bonne volonté de la banque. Nous allons la poser. Mais on va se porter vérité. Parce que c'est la vérité, le chemin et la vie. Ça me dit pas obéir. Ça me qualifie la banque. Mokito 5 000 pana yondo kuti bilele na kata ko na yo na kata satisfaction na yo satisfait biso pe ko dia monzam to na to kolongono parce que la chair a des vies contraires à celle de l'esprit. Il y a des vies de chair et qui peuvent laisser mon petit papa tu dois sortir de la haute esprit pour le esprit c'est bon de l'autre et là tu le dis oui les bonheurs oui les bonheurs nous les jours les mardis et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de l'éternité. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, les petits, les enfants, les mamans, les tam-tams s'écrit. Amen. Tu suis le bébé à Sika, à Zana, hôpital, comme on est au Zala, n'a évité comme c'est comme il y a bébé, en tout cas, on a reçu la beau PC combo Emmanuel. Parce que zo la Tsagenza Zakati na dino. Tolingaki tellement de clôturer l'émission pour pandela les sous numéro na yo. Donc tu peux savoir une chance na numéro ya Sika, ba yeba pe numéro na parce que peut-être ba tunsu ba ko kutana kana vidéo ya liboso te ba kutani kana ko. Donc on peut sa numéro na yo. OK.
Oui, merci d'avoir accordé la parole. Ngai Maman Marie Vuvu, ngai mutu nazwambela ya kosungaka bilenge oyo. Numéro na ngai yango yo 243 081 81 encore 288 07. 243 problème que 81 81 encore 288 07. Na kati ya mususu 090 386 23 14 243 90 386 23 14. Toza sur le numéro mususu 0 et 243 84 00 24 300 24 300. Ça va maman. Vraiment tokumisi nzambe pona mokolo ya lelo. Tozali toujours pour ça là où ils allaient recommandation ya nkolo pour assister pe bateau baza dans le besoin. Alors ceux qui tozali ko poster ba image oyo ezali ke pour que bino bateau oyo okoza na moi quelque chose na ozomona peut-être lolenge nini okoki ko sala te pour parvenir na bande oyo yango tozali ko talisa ba vidéo oyo ezali na ba motivation mo boya mabete ceux qui ozungo na motivation mabe wana etali yo na nkolo na yo. Donc biso tozali ko poster yango de façon que tozala exemple pour na bato mosusu tozala kaka bato bazali ko teya kaka na maloba te mais tosala pe na misala donc tozali ko annoncer que religion est solo esengeli ko assister pe na ba orphelin na ba veuve yango biso tozali ko sala. Voilà, biso tozali juste ba canal ezana ba ndeko bazali ko assister bango mo bazali ko loba ke non na oto tindi bo kende na libota tel bo kende na place tel yango moni ke biso tozali ko respecter ba directive ya bato o bazali ko tinda ba mbongo na bango vraiment bino bato bozi opportunité ya kolanda vidéo oyo kolo apambola bino soki ozana eloko moko ko kanga motema te Yesu Masia akozongisilo ya ibele ata ana sema bileti mena nikolo okozwa récompense na Christ vraiment Yesu Masia apambola bino na banda ko sika livre. Merci. Bonne pour la biso ko sai ko maboko elo kaka oyo tokosenga na bino ndenge tosenga la fois passée oyo eleki oyo ya musuni bazozwa ezali encadrement oyo topesa bango sur le plan spirituel kasi vibe yebiso elongo ne peut pas enseignement donc quand nzambe apesa bino makasi oyo encadre vraiment bana oyo biso parce que Jean-Baptiste a déclaré dans la parole qu'il faut qu'il croisse et que je diminue. Kolonabo inanga isarete yo mata manakita pona salela yo pelongo na yo matanga kita Oye, vamos a ver cariño. solo yonde tatanga Voilà, on va comer un peu de ça. Vas-y, on va aller. On va faire. Bonne journée. Yo, mais vite. ete omata po ete nyonso bakotia na se na lokola bomengo ngai na bakosala po ete ozali salanga mwana na mbate po ete ata bafini batongi to balobi tozalako te Vraiment, c'était namoni vraiment qui ezalaki dans les besoins. Donc bamousse ya sika oyo toyaki nango la fois passée ekoti na place mbala moko. Donc vraiment ezolakisaka ezalaki besoin nzambe ayebi bino. Donc Mama Marie ndenge toyokani bebe oyo bozoyamba lobi kombo na ye Emmanuel. Emmanuel, kombo na nani? Ndenge olakisaka Yesu aza kati na bino boye te. Amen. Tobekeli na mama. nalola baposition misato kovanda kotelema kofukama kotelema bato ya louange kofukama adoration kovanda ezali ya yesu oyo
ayambi louange pe adoration ya banso komona Yoshua Meshia matanga na kita yo nzambe ngana